Topesi bino mboti boza ebele liboso etandoki mpo na kolanda magazine chrétienne na Lingala tozali kofongola yango na manaka oyo. Église Source de Sali ebongisi milulu minene mpo na bakumbameli nyonso babengi yango na kombo ya Salon d'adoration deuxième édition. Ekobanda bongo mokolo ya samedi 17 mai na ngonga ya 15h kino 18h pe kosila dimanche 18 mai na ngonga ya 13h kino 18h. Na boye pasteur Nanana Ndeko Cédric bango nde bakotambusa milulu yango. Et puis adresse eza Semoko rue de l'Avenir numéro 18 93 800 Epinay Sixen wana ezomi bongo na mboka France Paris. Révérend Espérance Mbakadi ya église ya Mangembo Bandalungwa ye alobi na tina na Académie du Signataire o ezali kobanda bongo mokolo ya mardi le 9 mai. Bolanda nini oye alobi. Église de Mangembo Bandalungwa elongo na révérend Espérance Mbakadi batie na disposition ya bana Kinshasa mobimba milulu minene oyo babengi Académie du Surnaturel. Na boye milulu yango eza kobanda mokolo ya mardi 9 kino mokolo ya dimanche 21 mai 2023. Ebongo ba session eza mibale ya tongo pe ya pokwa. Révérend Espérance Mbakadi alobi na tina na yango. Et au fait, la Bible dit la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et la dispensation que Jésus-Christ institue est la dispensation de la grâce sous bien sûr la conduite du Saint-Esprit. Parce que cette dispensation en réalité est déclenchée à partir de Golgotha. Il laisse au fait les bâtons au Saint-Esprit pour pouvoir nous conduire dans cette dispensation de la grâce. Donc ça fait une chose, le Saint-Esprit, il est le Seigneur dans l'Église, il est le consolateur que Jésus a promis et qu'il a envoyé pour conduire et diriger l'Église. En fait, Jésus a dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. Quand il sera venu, il vous enseignera toutes choses, il vous révélera des choses cachées. Nous avons à tout prix besoin du Saint-Esprit. En fait, l'Académie du Surnaturel a été l'expression de mon obéissance à l'inspiration divine et ça se passe en 2018. Dieu m'a instruit de pouvoir mettre sur place un cadre où son peuple sera exposé à la révélation. Et parce qu'il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, donc il est question de la révélation. Et si la foi naît dans le cœur, ils peuvent l'exprimer par leurs déclarations et leurs actions, afin de produire le miracle. Et nous sommes dans cette logique depuis 2018, et pour cette édition, nous croyons que nous irons dans une dimension beaucoup plus élevée encore. Pour précision, je ne serai pas le seul orateur, il y aura d'autres orateurs qui m'accompagneront dans ce travail. En fait, c'est un cadre de révélation. La devise ou les concepts clés de l'Académie du Surnaturel, c'est la révélation, la foi et le miracle. Mais c'est une combinaison de tous ces éléments qui produit au fait le résultat. La révélation arrive lorsqu'on la saisit par la foi et qu'on exprime cette foi, c'est alors qu'on a de résultats. Lorsqu'on parle des révélations, c'est toujours quelque chose de nouveau, c'est toujours quelque chose et en Dieu à des profondeurs insondables. Parce que quand la Bible parle de la révélation, il parle des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses pourtant que Dieu a réservées pour ceux qu'il aime. Et la Bible dit c'est par l'Esprit qui nous le révèle et par ces révélés par l'Esprit, par notre esprit régénéré, nous saisissons ces choses et c'est cela la foi. Le résultat ne peut être que des évidences surnaturelles. Bana ya ngumba Kinshasa boye ebele na milulu oyo pamba te Nzambe aza kozela biso po ete ba problème na biso ezwa ba solution boye yi malamu. Ebongo na ngambo ya Mangembo Bet Peret kuna ba chaîne de prière ba mama eza seko koba na mama bondeli ya nguya pe ya kafu kafu elongo na mama Blandine Teka bolanda nini eza kolikana. Ezalaki matata na chaîne de prière ya ba maman na église de Mangembo Bet Peret wapi esika la fille du prophète Blandine Teka asimbi masolo na boema bondeli ya kafu kafunde ezalaka kuna kasi spécialité na bango ezande kobuka bitumbelo pe kokata balien oyo etongama na mabota na biso. La fille du prophète alobi boye. Bon, lelo to lobelaki likambo ya to parlaki sur Matthieu. Matthieu à partir ya verset 22. À partir à verset 22, to bandaki kolobela histoire ya femme cananéenne. Oyo abandaki ko crier vers Jésus que Jésus Christ ayokela emawa parce que moi nana yaza cruellement tourmenté par les démons.
Donc na kati wana tolobeli makambo ya balwa. Tolobeli mwana wana kaka zalaki tourmenté mais maman aussi. Parce que malédiction pe utaki na mama, nde kitaki na mwana. Nde to bandaki kolobela likambo ya balwa établi, likambo ya balwa établi ya mabota yango na nde lelo tozalaki kofunga. En tout cas ba mama oyo bazoya awa na kopesa bango message ete kolobala bango Nzambe ya Mbakadi azawa. Nazotalaka mikolo nyonso même na bastati nanga, nazotia mukolo oyo ya dédicace ya temple. Nazozo maloba oyo papa salaki libondeli ne tumbelo. Soko landi la prière wana papa loba ki ne sika oyo ba oyo bakoya na ba problème bazo ba résultat. Mabota ebele ezala affecté na kembo ya Nzambe. Bikolo ebele ba uta bipai na bipai ba ya awa. Na lingi na loba la bango maloba oyo papa déclaraka mukolo dédicace. Biso tozomona ngo ezokokisa. Ata maladie wana ezali chronique. Ndenge mwana mwasi auti ko témoigner lelo maladie ya mobali na ye ezalaki vraiment ba docteur baloba ki azana 2% ya kobika soki pa bika kokoma kizengi mais abana kotika mobali na ngaliema azoya ne tumbelo oyo esika dadi expert a déclaré ki maloba ko sambela ko chaba offrande kotika photo mobali na ye mais lelo mobali wana oyo vene katanaki azongi na ba sens na ye normal asimbi lisusu volant ba médecin bazokamba balobi esala makate toza na 2% sur 100% na ka oyo mais Nzambe esika oyo Nzambe ya Mbakadi abikisi. Ndeko mama ndeko elenge mwasi na likolo ya ngomba nde nkolo Yesu akitisaka moto. Yo moto ozana nu na baka difficile yaka na avenue Makanja na direction ya Shaba na Mangembo Bet Peret. Nzambe ya Dadi Espérance Mbakadi oyo azo sala na mosali na ye Blandine Teka azawana pona ba problème na bino. Kaka na o etali ba chaîne de prière ya ba mama o ezoko lekala Mangembo Bet Peret ba mama nyonso o bazala ki wana bango bazanga ki malobate balobi pona tina na matatoli pe mabondeli o ezako leka kuna. Wana eindaki na ba mama nyonso oyo bazalaki na mabondeli ya ba mama na Mangembo Bet Peret ko papa na ko sasa ko belela moto kasi na ba mabondeli ya ba turbo na boye matatoli ya balolenge nyonso ezoleka kuna na tina oyo Nzambe aza ko sala na ba vie ya bato kasi boyo kandenge ba mama balobi. Lelo to sambeli pona loi établie, to sambeli pona maladie héréditaire. En tout cas, pour la bébé, quand même vis-à-vis en famille. En tout cas, le résultat est efficace parce que tout le lundi, le témoignage est sans raté. Et bien, il y a un témoignage, mais pas le bâti. Donc, cela prouve que notre Dieu a fait ça. Lundi, ils ont 8h, 11h. On remarque que 8h, 11h, au stade de l'auto, au stade de l'auto, c'est bénéfique. Depuis nakoma vraiment na se retrouva na mateya na ba prière na ba requête vraiment eza makamama lamu elekanaka awa ndi eza pona ba maman ba jeune sœur nazo invité bango baya ebele maka mususu ebonga te koloba loba bango moko baya ko expérimenter po eza na Nzambe moko Espérance Mbakadi o akiti na mosala na Blandine Teka azo sala makambo minene makambo eleka lelo eindi eza matata. Donc ba témoignage to bimaka na ngwa biso amuso to ka koloba te neti nga yo nazala na témoignage pe lisusu awa na yaka awa ya kosimba ya komema ya kokonda na longi ya cercueil meta longi na ndenge ko nalingi na loba na ba mama na ba jeunes so bazola na biso partout que Nzamba papa na biso aza na bomo que Nzamba Dadi espé azo sala tozo luke na révélation pe azo monisa biso ba victoire. Lelo tozala ki béni na liloba pe na témoignage tozo suki Nzamba papa kaka na parole te mais tozo fungola monoko tozo loba témoignage na ba défaite oyo zo pesa biso révélation tozo za makasi tozo traiter pe tozo victoire yango nazo inviter mama nyonso omoni ko komi na suka omoni ke argument sili omoni ke malobe sili nazo inviter jeune sœur nyonso omoni ke beauté na yo epesi yo résultat te mayele na yo epesi yo résultat te mais na invité yo pe na rassurer yo que le Dieu de notre Père Espérance Mbakadi na profondeur ne siko azopesa bato ba résultat. Mokolo ya lundi ezande pona ba mama na yango ndeko mwasi ko fanda na ndako te ko banda na ngonga ya 8h30 kino 11h30 Zambe azako zela bino na Makanja Shaba Gambela na église de Mangembo Bet Peret.
moyembi na nkolo Jean Witaba ye alobi bongo na tina na concert na ye oyo ekobetama na mois de juillet oyo na mboka ya Lubumbashi. Bolanda ndenge alobi na micro ya Nathalie Atatama. Ekozala bongo na Lubumbashi, concert monene ya chantre de l'Éternel Jean Witaba, auteur-compositeur ya chanson La Main Invisible. Na boye concert yango ekozala le 30 juillet na salle Hypnose. Boyo kandenge alobi na tinda na yango. Tango bomoto na biso ezosuka, tango tozosila makasi. Donc loboko ya Nzambe oyo emonanaka te eyaka kosala d'une manière oyo bomoto pe et comprenaka te. Donc une méthode non ordinaire d'agir de notre Seigneur Dieu. Merci. En 2023, j'ai un concert à Lubumbashi, le 30 juillet de ce mois. Je vous invite tous les peuples de Dieu, partout où vous êtes à Lubumbashi, de venir nombreux. Et soyez vraiment prêts parce que la date est déjà arrêtée. C'est pour le 30 juillet dans la salle Hypnose. Yonde Nzambe nangu ya nyonso kombo nayo mopesi na bomoi na nyaya liboso nayo na maya miso azonga nango Yesu na ndimi te nkolo na nyaya liboso nayo na pasi ya motema azonga ndenge moko na ndimi te nkolo na nyakimela nayo na pasi ya motema azonga ndenge moko na ndimi te nkolo na liziba ya Betesda tala babeli batondaki kozela ningisa ya mai wete basimba lobiko na liziba ya Betesda tala babeli batondaki kozela ningisa ya mai wete basimba lobiko mobeli mosusu abandaki bula na bula lobiko te nani ya bwaka ye na mai wete ya simba lobiko mobali mosusu alekaki kombo na ye Yesu azeli ningisa ya mai te lobina yetele matambola oleka na Yesu maliziba ndi yazua kilobiko yango na lingi yo Yesu we ozala na ngambo na ngai kolika na Yesu na liziba ndi yazua kilobiko yango na lingi yo Yesu we ozala na ngambo na ngai na mabibi na Yesu na biki sami bongo na banga nini ye Yesu lobiko tango nyoso. 7 mai 2019, 7 mai 2023, 4 ans topembula minei oyo chaîne ya télévision Vers Pâturage et Kotisi bolanda nini oyo promoteur le révérend Espérance Makadi alobi na tina na yango. Vers Pâturage. 2019-2023, Mbula Minei ou ta chaîne ya télévision Vers Pâturage et Botama. Natina na yango, prophète Gika Songo, ya église Mangembo, pe révérend Espérance Mbakadi, promoteur ya chaîne Vers Pâturage, bango balobi boye. Joyeux anniversaire à Vers Pâturage. Merci pour tous les sacrifices et tous les efforts que vous êtes en train de consentir pour que la parole de Dieu soit prêchée, exposée au plus grand nombre et que le royaume avance. Que Dieu vous soit favorable. Au nom de Jésus-Christ. La chaîne Vers Pâturage vraiment déjà dans 4 ans na musala bodosala nzamba fungola bino bikuke nzamba fungola bino lola apambola bino chaîne oyo ekende liboso et réussir na kombo na Yesu. Amen. Vers Pâturage Télévision et Zabongo, chaîne commerciale basée sur ma valeur chrétienne. Lukayango na TNT, canal 27, Penaizi TV, canal 117, Kunande, Okokota, na Repo, Nayo. Une voix, une vision qui s'enracine dans le terreau de l'amour, de la foi et de l'espérance pour nous introduire
dans le repos. Vert pâturage, votre repos, notre devoir. Yesu aza mokonzi pi mobikisi na biso yango ninga kolakisa eke magazine chrétien na biso lingala ekomi na suka. Me yamboto kabwa na bino botala nini o makomi elobeli biso na pokwa na lelo. Bozalaki libeli liboso etandoki pour na kolanda magazine chrétien na lingala to pesi bino merci pour na confiance au bozo continuer ko sala biso et to continuer ko yebisa bino bolanda biso lisusu na chaîne YouTube na biso MCL TV kuna boko zoba notification mais surtout bo s'abonner pour que masolo yango ekende vraiment kitoko. Alors to suki si boye tika ete kimia na nkolo e bila bino o mabota mabino pito kutani na mikolo mizali koya. Bye bye.